bandeko Congo check ya yemoko le boss Mutombo na kati ya Bundes to ana Marie Rima chocolat frappant. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu vas contenir. Bandeko balanzi ya Congo check bisika bozwami partout dans le monde, ils ont encore ndeko na bino Minastar on a mesana ko présenter bino émission oyo ya kitoko na site na biso ya Congo check ya yemoko le boss Sibu Mutombo. Bandeko balanzi toye sur le lo na sujet na biso ya pona nini mibali bazo umela na basi mi bazo bala bangote bazo botsa bango kaka bana ebele 5 10 15 20 mais bazo koka kobala bangote yango lelo tozoni poto partager na bino to tuna bandeko misusu bao baza ba marié ba esmeka ko expliquer biso pourquoi mibali wana misusu bazo koka kobala basi na bangote to la histoire na biso on ligne d'information solo soit abonnement na Congo check TV ya grand mopa Sibu Mutombo na kati ya Bundes. La confirmation ya solo et pas ya Sibu Mutombo Congo check. Yango wana tozo benga sikoyo ndeko na biso moko amesana kolanda biso na tete na biso ya Congo check pour apesa pe point de vue na ye pourquoi ba papa na biso basala bongo kovanda bambule pele na ba mama na biso to ba jeune mosusu ko botisa ba jeune mosusu bazobota pe bana 10 15 tozo mona bango mais mibali bazobala bango te yango nde to mekana ko sur na papa na biso o to sala surprise ko ya mesana ko landa site na biso ya Congo check to benga ye comme ça il faut ça la malamu bo landa tozo on dirait que to benga papa na biso wana to yoka yendenga koloba selon idée na ye bandeko. Ils ont sonné déjà bandeko balandi ya Congo check. Ils ont sonné. Oui, allô, bonjour. Ouais, papa na biso to bengi yo toza awa direct na site na biso ya Congo check hein? Oui. Oza bien? Allô? Bien. Tozoka yo moi je m'entrecouper ko bouger moi mukie po bandeko bazola na biso eza direct pour ba comprendre eloko ni tolingi to solo la na yo mukie. Certainement il y a des problèmes il y a Oui, siko na yo ki yo bien, siko ça va. Siko to yo ki yo. Oui, question na biso ezali tolinga ki to poser yo à propos ya ba papa na biso oyo ba vaina ba mama na biso ba mbule ebele mais ba boti ba na ebele tango sous 5 ou 10 15 20 bien ba jeune fille mususu pe ba boti ebele bongo mais mibali bazo koka kobala bango te. Yango tolinga ki to meka kotuna yo mukie pourquoi ezo ko arriver bongo na communauté na biso congolaise. Merci na préoccupation na yo na peut-être mingi na question ndengwana et là les questions beaucoup qui sont concernées beaucoup plus dans la société. Merci. Si il faut mettre la direct na beaucoup peut être réponse d'une façon générale mais vous allez faire incomplète ça peut-être pour spécifier question wana. Bon, ce qu'on t'a dit en dingue de l'opération bazali pour travailler na moi si ta molai a boni ezali soit awa na poto soit na Kinshasa wana ndenge na moni awa na poto zo salama na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa zo salama mara mingi
bon yo ndenge lobi wana ke moto a umeli azobanga kobala mwasi pour que mwasi akokima ye. Est-ce que ça malamu kasi kobotana mwasi bana ebele so yebi ke mwasi wana kokima yo pourquoi ozo permettre ke bobota bana 5 10 pe bana si bakoli bakomi mikolo kala mingi te bazopesa bino pe bakoko to basi bapesi bino pe bakoko po eza pe na mabala bana si bapesi bino bakoko mais obali mwasi te. Est-ce que si bokomi na ba niveau wana mwasi okende kokima yo koma na ba niveau bakoko na yebi te? Vraiment, ton CPI, ça lui fait plaisir à mingi na kit Mobimba Congo check ndenge au répondre biso na émission na biso to daki na mon journal lo. Je pense que tout qui yo to on a besoin na autant pour sumbala sima papa. Merci pour l'intervention na kati ya émission na biso. To benga ni mbala sima. Merci bien, bonne chance émission pour la libérer là. Merci. Oui, bandeko balandi ya Congo check nasi bouti koyoka le point de vue à papa na biso otobengi selon ye ndenge a expliquer. Yango na tozolanda kaka émission na biso ndenge touti koloba na bino pona nini ba papa na biso tozosala boye. Tozosala boye za malamu mingi te totika ba comportement biso moko ba papa bozo balisa biso mais bino bozo bala ba mama te. Ndenge papa na biso oti ko expliquer siko na téléphone ke ba fartir pe tozo lekisa bozo lekisa ba fartir pe ya ko balisa bozo senga ba 5000 bozo senga ba 2500 siko monta ko bala ndenge ni wana kaka ko fartir apamba et bon ko somba biloko ba fa musu bazo senga ba ngombe musu bazo senga ba suki ba biloko mo bazo senga o ezalate na époque au bateau babala kala bato mususu na Afrique babala mokana ba $100 mais mabala wana pe evanda ti lo ezali bien mususu babala yepe na mbongo te baika kana batsamba baye na bamakasu libala esalami comportement oyo sala vraiment mabe yango mibale belé pe bazobanga ko bala basi pona ngai ekoza malamu to meka un peu ko kitisa ba fartir na biso pour que mabala pe esalama lokwa baninga mususu bazobala. Tout le cas, tout bien sur ndeko moko oyo ako expliquer biso encore pour nanini makamongo ezo sala mabongo bandeko bozala kaka branché na site na bino ya Congo check ya ye moko le boss Sibu Mutombo bambote bele siko vandi boss na ngai bandeko balandi bozela na benga ndeko moko lisusu pour que tout soit Congo check TV na kata bundes ya grand maître Sibu Mutombo. Les os sonnés. Oui, allô, bonjour papa. Bonjour. Ouais, nazali awa nazo benga yo, toza direct na site na biso ya Congo check. Toza na sujet moko, tozo partager awa ils en direct. Tozo lobela pour la nini ba papa oyo baza ba marié te yaka to vanda na biso. Ba umeli na basi na bango ensemble babala ka bango te be baboti bana 10 15 25
monsieur suppose bapesi bango bakoko mais bazokoka kobala basi wana te yango tolingaki omeka un peu korépondre biso soki eza dire à quoi oyo bapapa bazokoka kobala bamama na biso te. Merci mingi nako mama na émission na bien na mingi Congo check na mama proche la émission na biso. Merci mingi to se paye. Merci. Motuna na yo liyanolanga na kuyanola ete eza foti ya bamama ndenge nini yo okondima kobanda na mobali parce soki olingi ba honore yo eza yo moko soki mpo olingi ba honore yo eza yo moko parce ndenge nini okobanda na papa kosi ozokontine kobota ofo tozaka ete papa likalisino eyiboni mpona likambo oyo tokobanda kaka bekoe likalisi na yo eyiboni tozobanda mpe bakula na bakula bakula na bakula donc foti mingi mama mpona nataka na eyano moko foti mingi eza bamama ebongo yo moko mpo kokoza na plaisir te osala mwasi na yo plaisir ke non mama tovandi miambula ebele obotelinga bana 10 15 5 lelo na honore yo na miso ya nzambe mpe na miso ya baparent na yo. wana eza baka particulier ndenge babake excepte eza na rate eza na bapapa mosusu basalaka yango eza na bapapa basalaka yango eza na mpe soki bafani ndenge wana mama yo moko lamusa papa papa mpona likambo oyo ozoloba bondi po ezalaka mpe obandi mpe ta mosu papa abotana likambo yango olamusi me papa po lokuma mwasi libala lokuma mwasi bakwela. Mais bon ya kobota bana mwasi azolamusa yo te kaka ya kobala ye il faut mwasi alamusa yo. Nalobi ya kobotisa mwasi bana ebele mwasi azolamusa yo te kaka ya kobala mwasi fo mwasi nde alamusa yo. Mama mokili yango ekomi mpe boye me bamama bozalaka mayele te. D'accord, et ça lui plaisir à trop na ndenge to bengi yo na asir to kobenga yo mbala sima pour que to partager encore sujet na biso na émission na biso ya Congo check. Merci ndeko. Oui bandeko balandi ya Congo check bouti koyoka selon ndeko na biso mobali alobi ke bola musaka ba papa na biso peut-être bango babosanaka. Oui, bandeko balandi ya Congo check lelo sujet tozalaki na yango wana pona ko partager na bino oui ça lui plaisir na ba nyonso balandaka Congo check Mise Kabuya depuis Bruxelles motema ya Eme Kaikaya bambote bele bisika bozali bino bakomesana kolanda Congo check oui sala bino esengo na bandaku pona nina pesa na ye moko te Freddy Chibangu balobi Chibangu ba Freddy balobi sala plaisir na range na nga pourquoi pas na ye moko Philippe Kalonji babi Philippe na lozela ka neto solo la ki lobaki dans ozala ba koto ba samedi Congo check sepela yo sala plaisir na boss na nga Sibu Mutombo esika na palais pourquoi pas na mina star ezo sala bien na Congo check mobimba bayo ba mesani kolanda biso na Ariane Lukelo depuis Mekelen babi fia taille balobi na Dani Baramoto ona bengi vedi barafe on a mis la 30 champagne na Congo et ça a plaisir la juillet balobi na je ça va inda l'équipe mobimba ya Congo check balobi na mère na biso mama Rachel depuis Bundes na Aken mama Rachel Bambo Tebele place au Rhin na Palais pourquoi pas na Aimé Dollar balobi Hermeline Luzolo depuis Wuppertal Hermeline Bambo Tebele na si le loto suki wala bandeko balandi ya Congo check émission na biso ezolanda ezali pourquoi biso basi tozo bengana mibali na bandako pona nini tozo koka kovana mibali te pona mbongo ya kinda guilt to ezali pona sexe bandeko to landa émission na biso oyo koya prochainement.